Mida ozana live babengi yo na soi-disant ex ale yo pe olobi makambo olobi. Mida oyebi soki elakisi nini acte yo sali oyebi vraiment gravité nango acte yo sali e confirme kaka makambo oyo tolobaka pona yo. Mida yo moko omifingisaka koleka oyo batu bazofinga yo. Batu bafinga wokutu te, yo nde omifingisaka. Mais oui, je suis en direct. Mida nani wana? Mais oui, je suis en direct. Katai. Nzambe nanga ba ex nyoso bobala bolanda nga kaka. Bino nyoso ba ex yo Yesu matia no sa ni na vie nanga. Bazolando te, baeka bazwa matour. Hey, tineke. Ebe bazwa tour. Yesu. Kocha kombo te. Na nzoto nanga o bino boka kelengi bokoka kotika nga te. Ezaka tour. Batika yo. Ezaka tour. Tineke. Chineke te. Baeka bazwa tour. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka. Rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mais oui, je suis en direct. Mida nani wana? Mais oui, je suis en direct. Katai. Nzambe nanga ba ex nyoso bobala bolanda nga kaka. Bino nyoso ba ex yo Yesu matia no sa ni na vie nanga. Bazolando te, baeka bazwa matour. Hey, tineke. Ebe bazwa tour. Yesu. Kocha kombo te. Na nzoto nanga o bino boka kelengi bokoka kotika nga te. Ezaka tour. Batika yo. Ezaka tour. Tineke. Chineke te. Baeka bazwa tour. Bandeko. Mida azana mobilité. Tilelo azalaka na mobilité. Soki yo ozolandanga ozana mobali ata chéri yeba Mida azana ete. Atomoni ye abimi na mobali to mobali abimi na ndaku na ye ezana kaka passage. Bandeko ndeko mwasi yozolandanga. Ndeko mobali yozolandanga. Sala neti sokoza mwana mwasi mitia na place ya Mida. Sokozali mwana mobali mitia na place netoza copain ya Mida to mobali na ye to makango na ye moko ya tamulai. Sikoyo yaza na live penza. Babengi ye en direct live. Alobi modèle alobi. Simanango akomo seka. Ba ex pwani botika anga teka kotungisanga. Na balola kabino boy. Bandeko. Azo sala aventure te. Bien sûr, azo kosa kia kuta na ba ex tout le temps abalola kabango. Non. Ba oya kuta na bango baza ba ex te. Bazali ba oyo kaka bayaka na passage accueilli. Après 3 mois amona nisusu aye passage accueilli. Donc Mida azalaka na copain te po yo ozotalanga même ozosala na YouTube sokoza na copain na yo ya sir. En tout cas ex akobenga bongo te. Soka bengi ozana live oyebi ndenge okosala. Yo pe mwana mobali ozolandanga sokoza copain ya Mida ya sir. Ex abengi
alobi pe bongo basololi na Mida bongo sima Mida aya koloba makambo alobi bandeko aventure te po mwana mobali oyo abengi asala aventure te ye pe réponse apesi mwana mobali aventure te donc oyo aye kosalela biso lisusu eza aventure te bandeko Mida en tout cas azwa chance ko kumoko kaka Zemi abota mwana pona mukola lelo nde Mida azoluka même mutako tia Zemi po ba oyo balekaka kuna naza sir baprotejaka makasi bandeko bolanda bafoto na ye na bavideo na ye te bolanda ngo te eske bafoto ya Mida na bavideo ya Mida eleki ya Benita na nini Benita aleki Mida na bote na makambo nyonso bandeko nazo kritike Mida te po Mida bino bozolanda ye soki oza na mobali ya sir zala sir bon wana koloba te vomela tika bolanda kaka bino moko mikolo yo nga nasali ba live nalobi bien Mama Congo azo dégager beauté bomoni nenga bandite tango ayoki nga nazokumisa beauté ya Mama Congo ala komo finga Mama Congo o aza mwasi mabe mwasi longi mabe na kati internet oyo na basi nyonso bandeko bokotuna ngai pourquoi lobi bongo yo na ye egali combien bolandaka nga mingi na lobango mbala na mbala ngana Mida tosolola toyokana tolingana na proposa ye pe ndima tosala 3 jours na Belgique ya bilengi na bilengi me tosalela ngo te na retirango pona makambo ne oya buzobelekaki mingi yango wana soki nga nakumisi mwasi pona moni Mama Congo oui azo dégager beauté alors il faut yokela nga zuwa bokanisa te kaka Benita ye guna ye ekendeke ti kote kendeke Mida pe ekendeke bongo na maloba alobaka makambo mosusu bon guna ye pe eza penza ba jeune mais Mida na France ba oya ke na bango mingi mikolo ba oyo ba mema itina banganda nyonso o bomonaka ya ba Congolais mikolo soki botiena nga tembe bobenga banganda ba Congolais soki boyoki Orléans alors nganda ba Congolais eza na Orléans bino nyonso bokoye bango ato yebite soko bengi mutaka na Orléans akopeso ba telefone na ba adresse kuna soki Mida leka kuna bakoyebisa yo ayakaka na mukolo ye moko pe alobaka ngo na ba live na ye nakendaki na shenani na bavie nanga nakendaki na nani na bavie nanga baviango baza susu bamarie mingi baza bamarie na mindele donc mobali ya mukolo marie na mundele donc kuna ataki na ndako wana comme tante mundele akokipe na ye te soki baza makangu mundele akokipe te parce que mundele ayebi ndenge akontrolaka mobali na ye soki azopesa ye nyonso wana alingi akoki koimaginele Mida teke aza makangu akoloba kaka distraction ya mobali nanga atolobi balalaka ensemble ya koloba eza kaka distraction ndenge mobali nanga ake na nganda ameli mwe eloko ndenge mpe soki ake na Mida atie mwe eloko me ngai apesa nga nyonso oyo nalingi
mbongo te me mwasi ya mundele ayebi oyo alingaka na mobali azopesa ye mpe azopesa ekoki. Bandeko Mida amisambwisi bon nakokozala contre ete mobali oyo asepelaka na ye kobanga no te tya litoi soki mpa kondima amona na yo kondima yo kolinga yo akolinga mibali tu oyo botya ye litoi soki omoni Mida aboya yo kokanisa te aboyi yo mpo oza mabe non eza mpe na misusu aboya mpona asepeli na yo te me Mida soki botia ye litoi ya relation serie 20 akondima 18 sikoyo nde soki omoni bokutani te litoi esimbi te elakisi teke andimaki te andimi yo kaka nde azomona mokolo bokokutana lobi nango boboyani donc Mida akobanga yo te mobali oyo tia litoi akobanga ye bokomprane no donc Mida soki alingani na yo soki otia litoi abude yo ou bien asololi no bien nsima lobi nango achange eza te aboyi yo eza te abaye yo eza nde akanisi ntango bokokutana kaka mokolo bokutani bolingo mpe esili kaka mokolo wana yango wana atiaka motema ne mpa na ngai me ngai na propose ye kaka 3 jours en plus na moma oyo mobali ya Benita alakisi biso secret mosusu okokosala 17 ans homme seul soki okiti koluka no mwasi na église te koluka no mwasi ya chroniqueuse te luka mwasi ya servante baoyo basalaka na bar baoyo basalaka na baterrasse bawana bayebo traite mikolo bayebo traite basular bayebo traite bato ya ndenge na ndenge ya maboma bato ya juste bapaster baza lokola koleka baassistante sociale baza une sorte ya bapsychologue neti Benita oui une femme atonda psychologie siko ngai eloko boye likambo ya kitoko boye mobali ya Benita asala Benita ye kolakisa biso mpo Benita atei bato ebele na histoire na ye nga papa robo sikoyo na okalikile Mida na mosala nini na okalikile na nini meme 3 jours na kalikila ye na longoli yango nga nazokalikile sikoyo banganda basi oyo basalaka kaka na nganda surtout fo awumela neti Benita awumela mpe azala exemplaire na nganda wana baclient nyonso balobaka te aza gentil aza moto malamu apesaka baconseil arespectaka bato ozala mokolo ti moke abangaka te ozala jeune to koko abangaka te ozala bonne santé to maladi o nkolo bongo yo Mida nga papa robo na tia osusu ata motema na 3 jours wana non longola motema no mpa na ngai epuis ndima mama Congo azodégage beauté mama Congo amonanaka akokomonana lundi te dimanche mama Congo soki azotambola na nzela atambolaka tala bakilometre akoti mpe na voiture azofilme asiliki mpe azofilme asanoni suki te azofilme atie beauté azofilme alati bilamba tati azofilme
alati mpe oyo ankoma oyo ya shere yo kokosomba te azofilme. Alors sikoyo na mama Congo okeloba aza mabe ke basi nyonso bazoleka na internet. Mida nani akondimela yo? Bon, Mida ata nalobi boye nazo souhaitele yo bonne chance. Mwasi nyonso abongi na libala, mibali nyonso te babongi na libala. Nalobaka yango nyonso. Me ngai nazo kende na Afrique, na Congo, na Angola, na Zaïre, ti na Zambie, même na Côte d'Ivoire, ti Cameroun, kaka basi oya bar o baservaka masanga modela ya Benit bango nde nakobala lopete na loboko. Nayebi bazali penza basi moko te babongi na batu neti biso. Yabe ofungoli ngai miso. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.